ça je me suis gênée. Mais moi, c'est ma façon de m'habiller. Je suis à l'aise, je suis super à l'aise parce que c'est ma façon de m'habiller. Je me suis gênée avant, moi je sais pas pourquoi. C'est que ça là, soudé, mais moi ça me gêne pas, c'est ma façon de m'habiller, mais je me suis gênée avant. Donc, donc na perdre combien de kilos? J'avais nakoma qui na 90 kilos, hein. Nakoma aboui na confinement soko moninga tala mwasi le quoi sarato là nakoma le quoi sarato là tala. Là j'ai perdu 20 kilos, ça c'est ma kilote, vous voyez, où est cette kilote nanga mokome, j'ai perdu 20 kilos. Donalina cool, afumana cool, nina konda me basi konda titika la kabo yawe tika la buete konda pe na konda bon nzambe mais on en a na Belgique, oh nzambe ndina linga na ngabela nani loko loba te vous posez ngata ba question ko vous posez ngata ba question ko ba bitu finga ko fite ko faza iconique finga kufite kufaza icône papa jaloux vie jaloux faut que finga kufite kufaza icône vie jaloux pardon j'ai perdu plus de 20 kilos. C'est un bon regardez ça tout ça là. Donc j'ai perdu isako seringa n'allez pas mais ngana ça na ni balongolanga quelques côtes pendant comment na comment balongolanga quelques côtes pour et comme le quoi ya ini edo mon ini edo balongole ba côte après ninga balongolanga mo quelques côtes pendant comme boy na koma wepo naza na dekina na lekai na casting mo bozo senga régime casting na Congo et moi je m'en fous hein. Moi je m'en fous but par moi ça na boba mbongo na banzoto na bango parce que biso to za na mo kitoko nza ba pesa biso ba congolais nyonso pesa biso ba kilo kitoko nzoto kitoko tenture kitoko to sala mbongo te pourquoi but par comment ça la mbongo na banzoto na bango parce que biso to sala mbongo te pourquoi na lekai na casting mo na olobate za agence ya munene ya vraiment agence ya munene o ba collaborer na batu ezalozano na 10 abonnés bango ba trouver ba peso sous makam parce que ngani na zabu na sous régime il faut na konda dans ça l'opération T ngada nyoso ça va faut ka na konda nga moi j'avais pensé de ça l'opération balongolanga ta moi deux côtes koto mais babi ke naza nga facile na régime il suffit qu'on a respecté ndi na côté dans un régime bota j'ai perdu 20 kilos kati bon na polo comment boyendete faut babinzo te faut ezalaka mais babi taille j'ai perdu du kilo, je dois perdre des kilos. Bon, Facebook, vous allez bien? Bozap yango. Facebook bozap. Na Facebook na bolinga okota te bokwani. Boko molanda kana ba page pour la ngayo. Na mta ba page te. Na mta ba page te bo s'abonner na page na ngamo masolo ba congolais. Masolo ya ba congolais, abonnez-vous massivement. Nga kana pesa bino point de vue nanga. Ndela ninga na koma. Moni utala matabi no moko na tant on va kokonda na kondi oboka ke pour la ko bon le cas na casting mon boy c'est ngana il na perdre ma poids pour na ba no travailler na bango to la biso sur de ba internet ko tele mota ngala leki ba congolaise ngala za colonie no bangolaise ba leki ba congolaise bino boliki ba congolaise na nini na kitoko buta elungi na nga bomoni nga na congolaise bino boliki ba congolaise na nini
ata bafinga biso bato bachoko mazo nga kuna chana choko to bomoni ka teinture eza différent ya folle te mutacha choko aiza na ba noir bomoni aba vert nga kuna chaka na nga choko te mama mais congolais ato moni nga baleki na nga mwinde soko talo tosi bino bafia ba poussière ya bangola bino po bokomo bonga monda mikolo bokomo luka ko bonga na telema na finga ba na limoges pour na maquillage na moni ba bongisa pe maquillage na finga ba journaliste ya poussière na moni ba msuba ko ma clair bokomo luka pe ko tchaba nani bokomo luka pe ko za moi stylé moi ba bag moi nani tout et tout biloko moins cher ya pampa ba ona poto bokoka kutata ozana ngote pour que fête il faut kende okino ko somba ya ikozala bonanda ko posa propre bozala na ngote bo finga ba congolaise bo ma bomba na mtu na très kuna seki brésilien biso to lisaka obino bochaka na mtiso za kabelo suza mukila ngombe mikila bangombe obino bochaka za mikila bangombe bo partager lenga de émission on a touché bo partager on a touché na kana 10 minutes na sa émission bo partager on a touché mama obino bochaka na bobenga ngo brésilien biso to lisaka brésilien mona mutache brésilien pozo mona kwa aza haïtien to aza congolaise aza haïtien to aza congolaise otali mutu biso to propre taba to ba sokola la ba ki koso bosanga ba toilette na boka no bosanga bo hôpital bo tema bo ko finga ba congolaise bo ma na mituna bino père olinga suma rambote bona chance pour père olinga suma kambote pour to sala pa ono ba bani to sala pa na zo ata sifi congolais to lati ba bigini to na poto to kenda piscine na bana to lati ba bigini pa ba tala ba apprécier atana ba nzoto apamba bino to ba fait ba salité ba ngolese bo ka sali nga bona bino salité ba melidia ba lesbienne salité bo se concentrer pour na bino mokote ngade na vandi bona obima na ngati na fe na nanda mona na balcon na vandi na mela chicha na réfléchir tout et tout na fe na ndako mais na za propre na ti lentille na nga na sali maquillage na nga tout et tout pour me faire plaisir. Il faut yo moko nono milinga et taba fi o ebina taba ne ba mata crayon te yo na ko prendre non ne ba tara crayon bi na tili no ne mo sa bongisa ke longi bo finga ba fe ba congolaise bo telemi na lo yenge ba téléphone na biso fa ba congolaise biso to ala ba ndoto biso to ala ba mbongo bi bembe na bino mwasi bino atuka se ko kotisa ba bo ko kotisa nani o mouvement o komi mwasi ndi fo sala la mobali mobali mutasala la mwasi biso ba congolaise kinda ka bongo nga mobali ifo salela nga na osala pona nga pona ba parents nanga na ko bando osala mbongo te biso za ba mbongo tout et tout ba congolais ka mibali oui posa loi ya nature to ba tumo to sambela ka to bible ma kiosi ya moto kumbela ka makambo mobali ifo salela mobali ifo peso nga tana zana motani mobali te bozaka pousser bo salite mobali ko ko talo to ya mo ifo bo salela mibali mo biso salela biso mibali ne ba salela biso pour mobala salelo il faut zala mobala fotelo billet oye poto bato biso nde mibali basalelaka biso po tokoka oui to basi kitoko moi je le confirme ba congolaise bada basi kitoko bangolaise ba telemi bo telemi salité ba suki salité nga okutu na tieza nango boucle so na tie brésilien bo mona kandi na vandisa ka brésilienne na vandisa kango obino bo chaka na ebite zaka ma mukila ya nani ba poil ya nani ya ngombe so ni obino benga so ba kabelo to et tout ba mwasi eloko ni mwasi nde congolaise to botan ba la plus belle femme africaine biso ba congolaise toza angola batanga bino bino batanga bino bino mwana gims bino mwana gims bino mwana nga o paula bona muto boy na angola lokwa nga bino mwana muto boy lokwa nga na angola bozwai wapi bona gims bino bona fali bino bozaki na mobutu bo l'expression ba président na ba kufakala biso tozana mobutu président de plus dictature ya Afrique bino bozana nani bino bozakana nani ko niyo sokolo ba olobela Congo atana mabata na malamu wito ndima to accepta ata ba olobela biso na mabela malamu tozaka fier ngana ko changer nationalité na ngate bozana na lingala bo loba ka su lingala te bo loba lingala bo loba ka lingala makasi bo ko finga ba congolaise héros lingala soko vandeli lingala ozolo baninga et ça la bino sonité o ka musique na biso batu bofinga ka
bofinga ba congolais boka musique na biso lingala bolata lingala na koleka biso bukamusa nga ifu boza gêné beta musique na bino ya Angola soit disant soko za angolaise beta musique no ya angolaise loba na portugais ko loba na lingala te nga zaka fier nga partout na kokende partout na kokina zaka fier akoloba lingala nde naza invité na hommage ya Mbappé na arc zaka vous allez expliquer no arc eza boîte moko zaka na Champs-Élysées nga polo naza invité hommage ya Mbappé no zala na ba joueur nyonso ba Neymar ba ozala ba Caris ba ozala nde Caris disa ozala boba ozala te wana eza inscrit surtout na boyi ma kofi leka na place na ozala naza très bien habillé classe bon ba kofi ça bien te ba Caris ba ozala ba invité surprise ba ozala za lebele hommage ya nani ya Mbappé bino boya mekano na ba congolais yo zane longe ba ko invité yo ozala invité de noko kota bo pesi kombo no na nani batali ba leki sur madame table na bino angwana yo bino bangolais boane longe ba ko invité na hommage ya Mbappé boane longe wana mais n'importe quoi biso ba congolais to basi kitoko bo finga biso ba ndumba bo finga biso nini oui on accepte parce qu'on est très joli oui pour ça la kindumba faut za kitoko pour ça que ndumba faut za kitoko so za kitoko te ba ozwa te pour que ne wana marché faut ça la kitoko so za kitoko te ba ozwa te likamwana ndi matanga mafuta siku na tala ba fe ba ngolese na zorano ya ba Facebook na zula tete bango bobela mabomba bokoma ba detake diamba mwana moi so kangami na diamba mingi comme so mutu ekomo diamba bozana bomelaka diamba ki lesbienne ka bino bozana bomona kitoko bomi ndi bozala kana boyisanga bomona kitoko non kitoko baby tala ba fia ba congolais biso bato simbi poto oui biso bato simbi poto pour tout ki bakinda ka ba congolais bato boma na mabe biso na biso to bwaka na banani to tshana ba mbeli biso na poto na six ya makasi oui partout balobela biso to ba lobela États-Unis ba lobela Congo pays les plus pauvres du monde des biso ba congolais oui on accepte on est fier on a des diamants on a des hommes tozana nyos mais tozana le plus pauvre ba lobela kabiso oui on est fier ba fi o ba mama na bino so pena ba nani bokina osala ba kindumba la bangola ba ko koma ba bangolais bino ba bangolais bino bokina ko sala kindumba boluka oboka ngunda na ngole simba te tala pe boki oboki na ngunda bo ya poto makolo ti bokoma kapete ti lelo ba misuku to bakanga te ba fe bangolais bakanga na ba Turquie kuna na ba Grèce au monde congolais c'est biso to visa non prend les visas mbala lingio azule au visa apesi au frais à subsistance asombele au billet yo la nanda kuti au revoir je pars en Europe. Oui, biso za bongo. Bozana pe mibali na biso kande bolinga. Boko tika pe mibali na biso te. Boko tika pe mibali na biso ba congolais te. Bolinga ba shungu na bolinga mibali na ba angolais ba zanga spe. Congolais muteko la sa shungu ndeni okota boîte, ospe, osomba bouteille champagne sopi ndeni olata propre. Ba to salité ba shungu ba salité. Ndako linga shungu te ba to salité wana. Ato tonda ba milomi bengi kinwani. Na olingo te. Non préféré congolais azane lo côté mais na pour non préféré na zone congolais na azane lo côté maintenant on tamona mo bat mimbo bat tala bino ponga zaki paso no tambo na ba ex na mo bat tala moi pandi za boleka place mo na makolo bo tala bino bo kitoko bino mbali mo sina mbali bo kitoko buyenge marcha bongo no bala bilongi bino là quand on parle de la beauté c'est pas fou la beauté c'est congolaise. Beauté égale à la congolaise, c'est pas des angolaises. Bon, le balinga na bisoté, angolais on yoka. Moi je pratique, je fais le sport et on a toujours un souple. Na sala sport, angolais on yoka le balinga la di kofia kozwa. Bon bombisa, oyekol ko maquillage, oyekol ko la classe, oyekol ko la on dit quoi? Oyekol ko la bien quoi. Oyekol ko la bien. Aucune cause à la classe, cause à la jeune fille, cause à la jeune maman, te maman puta banini. Maman, nga pola na tongi di puta na boka maladi puta malgana iba nga okanga kuya okanga ngote. Mais to no ki de bobi nga madame. Nga so na tie talon na tie pantalon na tie chemise. Madame ya tongo. Madame a tongo. Franchement là, arrêtons. Bangolais bako sakana bisote bangolais bako sakana bisote batema pe bazwa na ebite na pesa ki bino faveur wana
botembe bwana lobela ba congolais tout et tout la bona mbasuka boka no moi c'est ton au solo là au ti mo bo ba mona il est classe ba tout so ba mona so na pesi ba mona no kwa mo Rihanna mo boye Rihanna mo zala la Congo ba mona no kwa mo Beyoncé mo ya Congo tout et tout bino yo yebi nde ba cha lanti yo yebi na lanti yango yebi lanti yebi nde ba moi se bon sami subu yebi yango te ba ba sa saleté ba ba se ba pesa a goûter ngaso la l'équipe faut tala oui nga ba tunyoso ba monanga na loba na invata ngote ngaso na l'équipe faut botala nga la za dire ba fio passo na l'équipe faut botala bino so bobalusi bilongi oui bino bozela ta bomu na skolo ba Mbappé la ba Neymar mama na ngai dino kakina ka ko bona Neymar nzambe faut aller longi kitoko pose ba jara ba invitation na ana Paris faut aller longi kitoko po ana Paris to zino mindele to tia par ba ici baza sko kanga ba pesa invitation ba là tu invité à l'hommage aura l'hommage à Mbappé à l'arc waouh hier maman m'a appelé. Tu peux inviter des copines, même 2 copines, tout et tout. Non, j'ai pas de copine. Nana copine, non, copine, bois comme le coin ngabo. Beaucoup, ça en sol. Non, si je peux inviter, je peux inviter. Je dis les invités, l'invité n'invite pas. J'invite pas, je serai seule. Bino boya poto kala lo côté zéro na mona bino lo côté ezaka wana ke boya poto kala botambola kana mo ki kala mo boya poto tout mais lo côté zéro ngana na ba leki na ngana kina telemi na zufi mo ya poto na bala sabino de fona ba leki na Afrique ponga boko ma te niveau te parce na zora bino na bala sabino na ba leki na Afrique na zu na tio na zu leki ndeko le na mo na Afrique na tie babi non mais c'est quoi ça boko ça bata poto soni Angola mboka salité mboka zango hôpital mboka mna d'accès ba sala bino ba kiritage fumo na kisanga nde ba sala ba kiritage na Angola yoka somo nde ba longola ba zemi na ba Angola wana bozana hôpitalité tala bato ba kufa wana pour l'hôpital ya malongo ezati oko telema na biso to na ba mama yebo na biso malgré salité mais to à l'hôpital oui to l'hôpital na biso malgré so salité ba finga mama yebo mais to zanango quand même mais to zanango to na ba grand médecin pe franchement là toki kuna mayele bino pa ko tumula demo bona bata mayele na mboka na bino bona docteur mukwagi na mboka na bino bozana nani su bona na docteur chama na mboka na bino bona docteur malala na mboka na bino siko ba médecin nga lotanga ko mona kinabu na conférence na memling na bango ba coach ba vani ngape na médecin te me ba cheka ko mona ngapona lia bala pour na lia bala na zana ba médecin ba docteur chamala ba docteur nani kalala ya nani na mbuyamba na docteur nani su na kena conférence na monga pe na lati papa na poser na question tipo basi ba yo changa pe mundu kite na poser question ka pona zo mbongo na ngai tout tala bino bisika musunga kota na kimilo bokota te bazoba bino atana ngolongo place bokenda na bo memela na kaina bino makambu na ngola place tenda na kutana na bana président ba ata président na bino te bozo mona te mais bino so batuni bino président na biso actuel nani Kabila ucho longwa fachi beton ngala ebila ngata président na binote yondo ko sana bando utangola ngo za mwasi oya poto biloko no sonzo te koka oyebi ata ministre moko to yebi ata sénateur na bino moko te oyebi yaya kopina ngaba loba mwasi basa sans valeur faut yeba na chauffeur yeba na cabine na muta cabine na nini na muta tika na boutique boso okiza lokela boutique oza mbongo te oza ki toke cabine chauffeur oya zuyo mwasi suko mwasi femme de valeur faut yeba na ba sénateur ba député ba ministre tout et tout oui faut yeba na bango yeba na zuyo kabila oyeba na zuyo kabila l'état président oui bokoti na boîte pour ba bimisi batonyoso allez pio bokende wana binoka bana mikeba bano mikeba oke kukufa boy teza makambu fuko passer na betapa na vie bino bada bo uta bangola na boyeba na ponga so na ikota kangola na obimande na président na bino menga za deuxième première dame mboka na bino menga za première dame mboka na bino ngaso na kota ka bangola na obimande na président na bino mo bimana bani na bangola ngo bokenda ba mama bino basala kindumba bazwa te bino mo boya poto to eba kutu ndeni bokomela te bozwa pe kate boko beta to fiangola boko comparer bangolais na ba quinoise to lava na tongo o pa ko faire le baba fou o elobaka oui
biso to lava na tongo. Biso to lava na tongo. Le preuve ane ke mibali na biso so baki Angola bakendaka ko Chine basi na bino bakenda na bango nulle part. Parce que boa salité ba poso na poso. Poso mama. So esimbi to moni ba chirurgie o ba to monsala ba chirurgie po oza à l'aise na po na yote mama. Choko ya mabete so na à l'aise oza la monte mama. Tia choko. Tia choko na yo parce que poza à l'aise na po na yo mama. Ba bo ça parce que nga so nde na sala régime bo so esimbi te na kata ba kote. Kala te bo mona nga pa bo. Wana kemba mon Instagram na tiki manga ba Facebook na tiko te kanzo to na Instagram mbongo. Oui. Nga so régime esimbi te na kata kote. So oza l'aise ne loko mwanzo to note sali sango oui. Biso so oza mwendo. Oza lete na kotira choko makasi. Oui na kotira choko. Nde na zabo sona na beso ke na komona teinture na bonde za boze sou bien te. Ya. Na benga mama formule. Mama tinda formule na tela. Na tela. Atana okoma lokoma mama na pavillon 5 ezanga. Oui. Tili ma pe bo finga na tala bino ya mona tana na seka na kana bien nzamba lole ba mitala bien te na entourage de nde ba kumisa bino ke boza kitoko boza ka kitoko te boza le côté tala fille congolaise moninga fille congolaise osko bo mona nga na saka télégénique te na ka photogénique te sko mona nga live so tikala te na yo mwasi o tala batu ba yebinga les gens qui me connaissent les gens qui m'ont déjà vu na saka fille mama pisa botanga kitoko oui. Le boutique non le nom kitoko pona le belango no traitement bisa botanga kitoko yana ba jeune fille mususu na pesi ka défi ata biso so ba fille internet to la tableau amitié to la ti ba tableau amitié ba fille mususu ko kola ta kilote beauté pourquoi beauté de ma pe bo to la pe bo loba pe na bato bozala pe na ba courage nga ku na la ta liputa na la ta nyoso na tika libumu nga olibanda pomo libumu na tika ngobo na beta na beti na lati nani nyoso na lataka nyoso moi je mets tout na se je na kate pour ton nga mona ontala bi bonabo ton omitala nga mona bi no yo moko avant mutu msa lingo yo moko fumilinga nenga na milinga kama kasi na ninga nyoso yanga ta to finga nga atika mabele bana mkomsu jimisa moi sanga journaliste na tika mabele bana na nko yanga moko mama ya mwasino so dérange ko tala nga te donc no tala nga do changa ka pocho ko lobana tika mabele libanda donc otala nga ochaka nga ka so te ko tala nga te zapaka nga tala ya mosino mama na la tande na lingi pona za laisse na nzoto na nga et lorsque comme déranger nga mukeza nani hanche na nga bende na sala régime na nga bo so ke hors régime na nga na sala régime na so ke régime na nga simité te moula des côtes oui so régime na nga simité ba longa na ka des côtes oui, bon, on a des côtes kaya femme. Des côtes kaya de bon bon, on a mis des côtes maman. Na comme au bois comme le quoi nani Jennifer Lopez. Batumsuba bala te basalaka bonheur ezana okala libala te batumsuba bana bango te nda azana bambongo na grave danger. Et puis asala elota ki na musala ta ki na nika yo tazaka na téléphone na machine na on appelle na ordinateur na yango nde mbongo na ye bolobi nini box nde pardon autant mon muté longtemps makambo te traumatisant et à mon temps après maman bangolaise boko telema héros yo fille kino so qui na Belgique ba fille vitrine au mona Congo nani au mona angolaise bangolaise ba sate au mona ka ba kino parce que ba kitoko soko ke na Belgique au mona ba fille vitrine au mona ba bangolaise au mona ba kino parce que baza kitoko bosaka attention to bote ma bofinga ba congolais tout et tout on a tena kutuka suki ya boye mais eza propre par rapport ba suki na mlo chaka oui boye ko ba makamba kabelo ate te ba fia basse classe oyo ba kabelo héros et puis to sopa ngoti awa et uta apprécier yo ba kabelo héros suki brésilien parce que beaucoup de benga ngo brésilienne parce qu'on est des filles classe on peut pas dire de kabelo non dit de brésilienne so benga ngo brésilienne franchement là bakolobi ba congolaise angolaise atambola na mbongo mama ko tambola na mbongo mesoza kitoko te zéro ngalo ko tambola na kitoko na nga ne mbongo na nga oui
beauté na ngandi mbongo na nga mama okota mo na sac no ba mino sozo leka ba garçon ba talote ta mo na sac no ba mino moni nani mo ba salaki ba fi mo bazotia mo kwa che carte bancaire mo kwa che mbongo mo kwa che kini loko ta cheka kitoko na ye. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.